peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Désormais, rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen des Makambu, Next Gen des Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision ASTV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition. Préparons la relève de la musique congolaise de demain. Aspect Spirituel Télévision vous présente Yasikana 4 RDC Slide Fight Championship. Pour participer, c'est facile. Ça la vidéo ya 1 minute. Pesa komo na yo, poids na yo, HP commune. Au quotidien yango na WhatsApp ya numéro +44 74 40 46 69 64. Avec Slide Fight, ba million ya francs congolais et loko pamba. Comment est-ce que vous allez? Oui, c'est London. London, c'est London. Comment très fort hier. Mon nina tout ça va. Voilà les talibans. Biso na ena général to vivre en Gaboy. Ouais. To vivre en Gaboy. To ko kanga ba en action. C'est négatif. Ouais. On peut se balobater quoi? On peut se balobater. Non non, filmer anniversaire na quoi. Ba tutu ba ko na. OK. Omondi denga zawana. Nana na benisi batu ko kili mobimba. Ba ye kolia komela na porte ya baina. Na konta baina azolia penza komela ba kufana beni kombata ya longue ya liboso bato nyuso ba yawe ezali bato to oyo ba yawe ezali zela so bango bato abendi si bato balia bamela famela ba champagne mais na bendi na botembo toza na passe bakandi parti moko ya mutomo yeyo Yo a bensi batreso ba lobe. Bon mutranga pe Eli na pointe na kamwe. Moi ma comment wa? Eli no ba comment wa? Non. Ouais, ça veut dire que Oyo est à private. Ça veut dire que on peut dire batu ba ko fatenga ba loba Oyo est à moto. Ba ko kufana bango et ba opele ça. Ça veut dire que toza na combattre. Toza à 8000 km et 10 000 km na Congo. Cela veut dire que vie est sécurité. Donc on a sous ça ba mort terre. Eh mais tant que yo moko lobi chef de l'État, yemo pas au fêter. C'est-à-dire que après si nous dékisa, la peuple ne peut pas fêter. Dans le but de l'attaque exemple, il y a l'idée. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Général soit taliban. Général donc ndenge azali wana anniversaire na ye lelo soki Félix ameli mai amela mai te parce que bato bakufi na botembo Félix akei toilette asuba te parce que bato bazokufa na beni mais botala oza mowete bakombata bazofete bakombata baye kofete après deko monsieur Zoya Ça veut dire que Tolanda, exemple, chef, le chef Arobino, comme elle a dit, parce que nous avons Matanga Peko. Ceux qui Matanga, il est chef,
ake fête ya lukonde ake na mariage biso mpe toke na mariage toke na anniversaire ndenge boomona eza na tapage te eza abengi bato restreint donc les amis oyo eza bar eza ye nde akomande bato nyonso te eza bar un cadre restreint privé abebisi ye alobi oyo eza bar azali sous-informé aza sous-informé bato nyonso oyo bazali awa bazwaki bainvitation baya ye motu komoi teke bazali kopesaka ye bambo maître bayira bango bayebi teke bazopesaka bambongo mpona anniversaire okasi po bomona keno ndenge azali wana pena donc ye mpenza na monisco bacontribue koboma bakongolais Happy birthday, très très fort. Abagisi mbula mongo loba na très fort loba na ondeni occasion ngani occasion ezali kaka to remercier le bon Dieu nzambe akrea biso na kata mokili delonga maître bayina très fort le junior international na bagisi mbula moko mais tosenga ba mes condoléances na bandeko ba congolais o nzambe azoki bango na lera ba corona na biso nzambe basali grâce toza en vie yango na moni toza pe kamoko te toza na ba vesa bolenge en personne en tout cas toujours yoji na ba mubenga na tous ces baba wa baba tu as na restaurant ya leki nanga dadi en tout cas ça plaisir to boya ki baba obeta mobanga fête po na komba na komba yana bengisaka nga tolia tomela bongo nsima so bangongo ekoki toke na biso donc so bakima na babolenge batumu ya baba batute bana baya problématique te yekakasuka mbongo napeyeka forme na ye atuka mbongo asomi forme tisi baba pesi mbongo asomi forme meke baine pasi mbongo asomi forme donc so baproblème ya motu te topesi bakongole nyonso bambote ebele en tout cas mingi aloba te na suki na nga wana merci tozali na bakongole ya motema mabe baina azali angolais de père de mère moi je suis congolais de père de mère baina aza congolais te baza bangolais oyo baki tobengaka bazombo bainfiltre mosusu bango wana bakota na kati ya komba soko boni lelo komba ya bakombatant ezosela te parce que bazombo bazali ebele na kati bazombo nde batelemeli ke parce que musique na biso ezoki ampleur na mokili okomona basangani na bakongolais bango bastoppe musique mais bango moko awa makambo basalaka na poto mobimba okondima te likambo ebandi ezali anniversaire ya combattant soi-disant maître Baina na kati ya mboka oyo toyebi biso nyonso ke lokola bato bakufa na Beni mutu moko ta kosala fete mutu moko ta kokomela mutu moko ta ko bouger parce que bato tozana bato na biso bazokufa na Beni moi général na ye na kuti bango bazomela ba champagne bazolia na lobi na bango mais pourquoi bato bazokufa na Beni bino bozo sala fete bozomela o étant Liban aye oui babenga biso ba étant Liban o aye etala maître Baina bandi koloba ebele bazaki na garçon moko wana waza ko filmer ngai bayi kazo filmer pour na anniversaire na ye tellement que na atakaka bango trop na makambo itali que non bango basepelaka te ndenge Félix Akeboy bato bakufa na Beni Félix asali boy bato bazokufa na Beni Félix auti ko balisa awa ko balisa te parce que bato bakufa na Beni non bandeko na ngai toyebi ke tozana bandeko bakufa na Beni mais mutu tu aza na vie privée na ye mutu nyonso aza na vie privée na ye
baina mutu alobi bien bakufa na bango nga na ju parole na bien bon baina alobi tomela tolia bato abeni bakufa na bango bazwi parti okanga alobi wana balandi te ke euti ndenge nini avant naloba bongo nga nazochola bango nazoba bongo mpona kochola bango po bango batelemela kaka keno miziki ekokobeta te po bato bakufa na beni mais bango bafanda na kati ya babare bamelaka bachampagne lit na ya ngai na bango yango wana bango balingaka ngai te parce que bayebi ke naza etant liban na likambo oyo maître bayina mutu abimisi makambo oyo ye mutu alobi bolandi video te kazolobaki non etant liban abominga bozolanda te parce que nakangaki ye mpenza na infraction mpenza azomela bachampagne ntango asali loboka bakufa na bango ngai siko nazwi maloba wana ale natindiki yango epa na ye mais bino peuple congolais bolanda video bien bandeko mbote na bino bandeko oyo baza na libanda ya mboka États-Unis, bonsoir pour bino ça na ta bon biso na London bonjour na Congo na ba Panama la Belgique bon na okende pena musika te ya lingai tous ces baba ou baba tous ces pays ici bas international na les producteurs nazali pe moko ya kolo donc Inyoba Bantu ezali compagnie assurance ezo ya kalate na bamboka na Congo Angola Brazza ezo ya kalate bon ne pena kolobela business na ngai te ne kolobela pena ndenge ya makambo na ngai te donc makambo ne kolobela eza makambo ya bandi oyo etamboli mokili bimba ya anniversaire ya maître baina mais muta filma ki bandi wana video wana etamboli na ezangai mutu na filma ki video wana donc to filma ki yango te na zwa ki video wana te po na lelo tutungisa mitema ya bato mais izalaki po na kosala masa nanga maître baina très fort plaisir po na ngai na vandi na Manchester mwana mai asala ngai donc surprise on a kenda Paris anniversaire nanga donc mwana mai abimela nga na Paris asomba ba champagne bato bamela parce que ngape na kala kina sala lo mo na Paris mais epesi ke bandeko to saka na bango na Paris chapin tsakala sala na Luanda vie fataki donc akufele nani donc ndeko naye quoi akufeli ndeko naye donc yango wana tozoko yango wana to sali yango donc kaka na ekufeli te tozoko sala ngo lisusu na mais aucun rapport bon yango wana donc ekufeli bon tozo donc yango wana elekaki ndenge elekaki na video wana na Londres bon elo pena na ye pena na lobela ndeko général fulangenge asa sali video moko alobi lokuta moko oyo ngambo na kanaki te ekoyi kobibima na monoko ya général en tout cas général ayebi nzambe te ayebi pe na kobanga nzambe te po lokuto ya kosi na video wana nga nazalaki kozela asenga kaka beskis po biso tozwaki yango lokola comédie donc kosala lokola théâtre mais na comprendre te na ndenge memeli video wana yango bandeko nga na ye na vérité nazoloba bosolo
nga naza mwana na tambola na obanga nzambe na yebi nzambe wana nakoki kokoloba te na batu na bandi oyo ebebisi mitema na batu bando esali polémique donc mutu na mutu mettre baina nazo koyokele mawa nazo kele mawa na bando na po ba coup de fil azozwa butu moya azo kokola te bazo benga ina ndenge nyeso po bandi wana bakati kaka partie ya général ezali biso te mutu to kati yango ezali batu ya mitema mabe basali ka bakati ka partie wana général lobaike oyo alobi ke bandeko ya beni bakufa na bango ozo comprendre de partie alobi bata beni bakufa na mettre baina donc tombola fer donc soki bakufa mettre baina azalaki sage aboyi kotombola fer mais biso tombolaki fer tomonaki ezalaka ambiance ya mwana mai ezalaki te mpo na bato bakufi biso totombola fer tomela na ndeko na ngai Vincent Bolenge na Pinos Mubenga bango mibale nde bazalaki invité donc tant ngai na koi na Londres na bengi mutu na nga Pinos Mubenga na Vincent Bolenge po bamasa ngai ya kala bato na biso do ya Londres kala bandeko do na vivre na bango do tant na komaka Londres naza na bato na bengaka na bengi Pinos Mubenga donc na bengi pe donc balaki na Vincent Bolenge allez biso ngala mettre baina toye na salon biso dekaka ngai na mettre baina toke na restaurant avec kuna nde na kutani nde na mokili mobimba mais ezalaki te ke mettre baina abengisaki mokili mobimba na restaurant donc ametsa bango tout ezalaki ndenge wana te biso donc toile 4 donc to se retrouver général na master moko Eli donc toi la ramener na magistère donc na mona quelle souté na kamu na moni bango bakoti na ndenge na bango tala na kotie la bino ba parti ya maloba oyo tango na zolo ba général Eli kala na kotie la bino ngo après na kotie la bino ndenge na longa ki Londres ma magistère na donc Londres na très pour na événement ya mutu na ngai ozo a ça qui fait pour ça a fait mais place na ezamuke c'est ça qui fait d'ofete muy batu nyoso bakutana ki na salle wana bakutana ki na fete ya on peut si pe batu soupe bafanda mona ko ko mais maintenant donc oko melanini aboke le bango batu pe baza pe basomela pe mettre ina pe champagne donc bazala ki wana ozo ezala ki donc eli kutaka mo ki tangu donc na pesier par parole pour na pesa ki général par parole alors maloba bien pour na masse ndenge abaksi mbula moko na pesi eli parole aloba ndenge master abakisi mbula moko na PSP Pinos Mubenga parole aloba ndenge ni master abakisi mbula moko na PSP de Vincent Bolenge parole aloba ezali ngani muna nazali ko pesa bango ba parole na PSP yemo pe mettre baina asepeli mais amonaki makambo yo général Taliban alobaki asepeli ki nangote c'est pas une ngota lobby tala na ko répondre dans Taliban si le lelo abunda kakaka to ce qui na biso so Taliban a sengi deuxième parole mettre ina boyi ezali na bandwana mettre ina aboya biko pesa e parole sauté nebite mettre ina pourquoi aboya ki me mettre ina ayebaki donc pourquoi boya na bite eza mukona yo donc mutunyo sa rozwa ne parole abi tu sais baba ngai na pesi mona mai parole tana pesi deuxième parole akomo loba maloba oya loba ki wana ozo pa maloba oya aloba ki wana mais mettre na tikala ko répondre était que ceux qui va faire mettre na loba donc Taliban abominga ya encore mettre na loba donc Taliban abominga donc ko bomanga ndé nini azoloba n'importe quoi yabi Taliban donc abominga jamais mettre baina aloba que Taliban donc ndingo zana ceux qui va kufa na bango vidéo ezali wana nazo tiango na otiama loba nyonso yo donc général aloba ki na vidéo po ye akomi kokize biso ke ngai donc ngai na nazo ki image wana na kati ka ndambo o ya aloba ki wana siko nazo kozong c'est la bino mobimba ya maloba na ye e bandeli pe suka nata on appelle ce qui est parole nata oyemo ka sengi deuxième parole pour loba ba n'importe quoi na lobaki biso to koseka to mali ke kozaki g et ça na mo black na comprendre ce qu'on a na bando général sali
c'est que ça qui n'est pas comme nasima yam kongonae habeta oso comprendre pour elo on a comprendre bandi ya ngeko aneko ko sala bandi ka asenga bolimbisi ezaki na ngo black to son to en famille pour général tanga ya telemi wana tanga a telemi wana donc place biso to vandaki a telemi wana sikoyo muta pesa ki donc kiti mutute donc mettre les le voir telemi général au mélanine ti afandi avandi wana azaki ni invité la na moni pe massa ne pe eli alobaki abaki ta on a payé ses paroles abe ozubiso au pied levé donc toi tu es baki monter mais tout na sepelité bon na rolobaka katika na loba eli alobaki oyaye après temps général pe bandi ko loba ba bêtise na comme ko loba na ba tu ba kufa tala donc Fati ce gars ndenge ba bandi ko lobaka Fati akende voyage ba tu ba kufa na beni papa ti akende fête ba kufa na beni ya lo ba ko ne biso ko ji aso na ndenge ba je de lo mettre ba ina pe ba tu ba kufa na beni mais azo kokomela ozo ko ba azo mena na cadre ya anniversaire na ye ezaki te na cadre ke ya ba tu ba ko donc kufa na beni et donc ezaki na cadre wana te ozo comprendre mais si ko to comprendre te ba tu ya mayele mabe ba tourner bande ba salipe makambo donc ba zo sala na bandi wana ezali ndenge wana te ba congolais to tika ki motema mabe ozo comprendre ngana sa mutu ya fati ba benga nga taliba et c'est ngana sa munguluba ngana sa munguluba te ozo comprendre pour biso comment ça là que ce qui congolais azu ce qui z père de mère azu plat to soutenir mais kabila te comme la diamwana so ngasko na muna ke mutazwa plat ezasko kabila na nyo donc Félix après azape n'importe qui te aza mwana yaya titi ozo comprendre de losoki général azo zuzula monde mwana muzombo azo ba zombo banini muzombo neza ngai donc nakima ngote na tambola na mo pona okima ka mère na ngate mère na ngaza angolaise pe na ngaza zet na ngaza 50 mais maître baina aza 100% congolais zet zo pon père na en na mona yawa mère na en na mona yawa zo London naza na train station Piccadilly naza na train station Piccadilly naozwa train nazoya uniquement mpona makambo na okwa moni mwana mai atalaka yo tino wa baba aza na train station na Majesta Piccadilly naozwa train on a à London, on a anniversaire na yo spécial 55 ans ya master. Wa baba soya. Na soya mwana mai. Donc na déjà na gare. Donc non, c'est la train soya dans 30 minutes. Dans combien de minutes Tikali? Dans 15 minutes Tikali train soya. Donc moninga yi mwana mai. Na ko sepelisa wana ba vechache. Tellement yo linga balobela forme bon problème te dineta diof na se personne a vechache mona mai vechache yango non se pelisa yo non se personne a vechache po linga ba se pelisa yo omunyango yango ya vechache o mobimba ya festa vechache chemise vechache sentir na se pelisa yo mona mai sentir yango ya vechache na se pesa o sentir yango yo sentir ya vechache yango yo sentir ya vechache chemise ya vechache soulier ya vechache ya boot na même logo ya boot ya vechache mwenye mwana mai na yego se pesa yo ko se pela makasi ko se pensa yo na fechat
naye kosepelisa yo osepela oyo olobaka mingi mpo nasepelisa yo quand même naomona mai motu na yo aye kosepelisa oyo azotama geste toujours idéologie kaka tozalaka nango ngai na yo topete yango oyo mona mai un temps wa nasepelisi yo quand même tala kaka yo ifo basepelisaka yo so basepelisi yo te mabe mingi po olobelaka yango olobelaka trop fort mais bon fo kosepelisa yo vraiment mwana mai na nga alingi elamba azalaka toujours propre mwana mai na nga ya bogar ya bois noir maître bayina très très fort bababa lelo eza dimanche mokolo na yo botama na yo basuccès esusu emata lisusu koleka naza na mageste aplicatili naozela train na ngai na ya london uniquement voyage mpo na yo c'est bon mwana mai toza together allez maître bayina très très fort judoka international karaté wa bababa na london na restaurant ok ciao yasalo motu nanga maître bayina très très fort judoka international motu nanga déjà conseiller na train nazoya london uniquement mpona birthday na yo happy birthday to you moto na ngai maître bayina très très fort judoka international lelo eza mokolo na yo 55 ans ebele te babetango mwana mai na bata na biso oyo bata na biso eza bata moko ya mbutu bana mai ebele bakei oyo tozalaki na bango na balondon awa mais lelo mwana mai na ngai okokisi donc okokisi lelo 55 ans lelo eza mokolo na yo yanga mpe kala te kala te next year awa donc ngai na yo bamwa différence ya bamwa koloba te petit na yo moko boye ngai na petit na yo te ngai na yo bamwa kaka moteka boli biso ngai na yo ezali inane te différence ya inane te kutu na ngai ok toza ensemble merci ciao ciao ndenge ezali botama malamu maître bayina judoka international très 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 fort toza together on a ensemble toujours bababa équipe pour la te na futi ticket ya mbalakata on a pour rejoindre un anniversaire na yo c'est ça on appelle c'est bon ami quoi bon ami c'est ça c'est bon ami de yango un temps check Désormais, rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision ASTV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition, préparons la relève de la musique congolaise de demain.